Capage TV. Capage TV. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamrou quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamiso te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prix malamu boya mobondo ekeyo. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci d'avoir honneur sur Wazolanda Bisso partout dans le monde. Nzambe apambola bino apesa bino lisusu ebele boyebi ke manya uti déjà Turquie arola te ali putani ana mukolo na ba projet na ali puta pesa rolati la so balingi bazela kamite puta nyonso bonio kapashula maputa pesa mabete mais fashion pesa très important na tikelo fashion ngaka te olata olata penza usoti na changer doit donner na longo na ngambu na ke na ngambu mususu tika boy na ngamba paka na ngamba wana kuna sango ka mukolo wana na changer na kuma na ngamba paka poko lieza ka soma kuna ba ball na me mana ball na ngai yo na bani muke fona za la ka pembe no po soko lio tondi ba seke ko mobilise ngako na olinga ku mingi to mote so na ye na nge mission ana ya kana na mistake na liete na melite de perdre so na lie na tondi na meli mingi na ko loba makambo na yo loba te ko ngaza ka muto perdre babonné à Capage Télévision je suis là naza de retour na uti Istanbul na uti poto ya Istanbul mama biso apesa nga conseil abi na ngai o simbi eza yo o simbi te eza yo te nzambe azopesa nga kaka occasion nakenda ka Istanbul yango wana eza nga mokolo mpe ekofongama kote mosusu na Maroc o na nini na Australie o na Bujumbura tokokende kaka biso na pasta tokipaka te place nyonso ezokuta biso tozokende o na Haïti nake kaka naza na modele mboka ezokendele tozokipe te ata Haïti eye nake kaka natala mboka na musika po moye toloba eza te démocratie ezopermettre te biso toyebi démocratie ezaka loba mais biso démocratie eza kanga munoko bongo te eyeka pashula TikTok bientôt oyokaisangwa eza problème te bongo avantage nanga eza nini avantage nanga na TikTok eza nini bakolo TikTok bazali te ese yo mona nga ntongo midi poko na TikTok naza te sauf que eza na bato oyo baza na importance ya TikTok mpo na bango ozomona biso toza na biso bayoutubers toya toza na bapage na biso tosala oyo esalaka mpe eza mpe bacontrat na biso mosusu tozwaka tozwela yango na bapage Facebook oyo ta mosusu batiktoker eza te ozomona mpo YouTube eza grand monde kuna tokende tofofila mais soki ata TikTok ekei biso toza na biso na grand monde na biso toza mpe na bapage na biso raison oyo bazokangela TikTok eyebika bango po soki tobi mpona mpe mafinga ezala deja tomona bamafinga tomona bref ane ya tuke afinga mpe ya somo ya kosakana te ide okanga TikTok mpe ezalaka te kapashula tozala nono net toza koencourage nyonso te mais quand même na réflexion na biso ne makambo eke mais kapashula okotika bango na sujet naza ya bato na biso bambote te nayebi kenga chaîne ezalanga na opesa bambote chaîne eza ya biso mibale donc avant tokota ifongana nazala nanu yo olingi ya Thierry Bouda sikilanga ya Thierry Bouda azawa esa ye azotala biso azawa benga ye bongo ya Thierry akoma koya bombelinga azawa
ekosengele kingai bakobomba te ndenge nini kapashula likambo nene boye ya Thierry Bouda mosala ezosama kitoko ya merci na baclient nyonso oyo bazobenga bazoloba toujours mania merci mpona mwa mobali opesa biso ya sérieux bino bato bwana baterrain na bino na sele bambu terrain ezali kuna kapasha za yango ebele azoteka misusu asundola bakoya koyiba yango pambe mpe bapapa wana bayata bafumu bakokatakata yango bamesure te etikali ka couloir apamba aza na terrain ezotekama kuna olingi ozwa terrain nao na sele bambu yaka benganga nde naolia commission oza na terrain na yo evanda une année 2 ans yaya tozopesa conseil gratuit ya Thierry Bouda azali eza na Kimpese eza na Boma na Mwanda pesi bala na kufaki partout ya Thierry Bouda kenda kotonga partout biro na biso na Bibi Play ina imebe Bibi Play na 3e niveau okomi ona luki biro ya Thierry Bouda construction bakolakisa yo pe bakopeso bakotalisa ndenge ni tosalaka po bakeko visiter terrain na yo ya Thierry Bouda ya kisasa nga malika na yebi te mais ya yango o mezate moi pe na silike zate poso na siliki cadeau eke mai na peso bambote ya Thierry Bouda Beckham touche ça le maquillage à kitoko Beckham touche kuna choix parfait makasi kitoko donc periko batinga eza perruque na pose eza na $55 osombi perruque na yo ba pose pe kuna na $55 oh eza donc oh eza maquillage kutu ya vite fait les cas kosa les cas toi na ba maquillage à qualité pose ya le 30 août kalaming dans quelques jours le 30 août beaucoup sentir maquillage professionnel chez Beckham Touche bon mon a coiffure sous professionnel les plus professionnels na Beckham Touche ça wana en tout cas toi na Prince Kassavou pour référence bâtiment à lingua Beckham Touche ça wana ma solo full business sur le shop référence money shop référence pe bâtiment à lingua école à lingua ça wana donc tout ça kana bâtiment wana ma solo full business boni azali surtout succès to bengai te to benga ouais ba t-shirt te to benga ba t-shirt eza ma solo full business so na longa na kina na itaga na ki récupérer na cargo tala cargo ya série na kati ya ville Istanbul ezaka moko ma solo full business ote biloko na mardi mercredi ozui yango ote biloko na nga moko na moni na misu nazalaki na Istanbul bakangi biloko mardi ekei mercredi na tinde bakola batu mardi mercredi ekomi ba récupérer ote biloko na yo jeudi samedi lelo biloko ekomi nga na tika biloko batelenga ngo oh 2 jours kaka jeudi ozui samedi c'est bien mardi ozui mercredi cargo ya solo na kati ya ville Istanbul comme on a passé surtout pour la bino ba femme commerçante ma solo full business azana akanga masolo kapashula surtout si to benga masolo alela bina paka bino mo bo solo na téléphone pour ça masolo ba bi mama kapashi na publicité waouh somo na ngoni poste solo ya Istanbul mali les a moite bon moi biso kuna ti 22h moi oui na poto pesa rabo na poto pesa bongo kasi c'est que biso to kenda poto c'est que biso to kenda poto nde yo kenda ndenga pe na kenda otoza ndenge mo c'est que 22h na bino kuna moi ya biso pe na Istanbul moi c'est que biso mba to kenda poto ka saison za kuna donc initi na za okapi donc na zape jika oh mais olongwa ba ko okapi kala na zape na jika 22h moi tu es na sigeni parce que j'ai belé hein to bana on a fait des sociétés ça papa moi azolela sur internet garçon moi yes azo ki bal perdu to le ki sa on karabo ça papa moi so moi na ya 4 ans auto ko zo bal perdu na kokotala na zo loba ba contrôler ba ça c'est ba soda na biso te po ba soda ba comme armé partout te ba contrôler te papa on azolela moi na kan kokolo ba passe de mutu bal perdu azaki na musala ba bengi ya ko lo te bembi kapashula na kokota vidéo na te obona kango oh nga kutova asa no deuxième vidéo ba pande no mo mutu première vidéo non ton premier jour ma ça c'est kotaka na papa sala vidéo que moi na nga zui bal perdu to zo baté ma ça c'est uteli wapi ba yoki kama ça c'est beti boué to bol obi quand même biso ngai et comment la biso papa leki la biso la na kiti boy ma ça c'est beta pour to bola plafond et il y a heureusement et rataye to bola titi Seigneur. Tika boy. Histoire vraie kapashula. Ngana okokota la vidéo mo mbalo na te. Ba missile ba contrôler na bango yango te.
ba contrôler ka te po soki ba contrôler ka masasi ya ba soda mais crime sala makate parce que ba criminel ba soki ba missile wana wapi omona mutu afana na matadi mutu afana na matadi ayaka kosala crime na kisasa ayaka kosala crime na kisasa eza comme mutu ayaka koteka biloko ateki biloko na ye azwi mbongo akei mutu awutaka matadi ayaka kosala crime na kisasa kapashula bazwaka bamisili wana et puis ti azoya bongo esi babombele bamisili tobombele odebale tobombele 3 bale na yo papa Fati déjà tolobaki yango pouvoir na yo soko telemeli yango te bakosabote yango po peuple congolais na yo makasi tomoni tiwe ye wana ye moko azalaki wana kaka kokodini bainfiltre nzoka infiltre liboso ezalaki ye moko tala lelo yo papa Fati soki botelemeli pouvoir oyo te na likambo etali bacriminel papa oyo eza sabotage ya pouvoir na yo mobimba to na démocratie tozoloba parce que comme ateke yo tosali diffamation bato bazokufa dans le vide kaka pamba moto alamuki boye moto ase retrouve ya kokufa mpo ya nini bale perdi ekotaki sere na biso no rappele nda mwana na ye kitoko ya jeune garçon akufa kaka boye histoire esila mwana no rappele nda kenda lisasi ezalaki ya mwana te ezalaki ya bato misusu kuluna kuna bunda masasi eki kozwa mwana bato innocent oyo asalaki kuluna te papa Fati population oyo nde eza très important mpo na pouvoir na yo mais soki population ekomi kolela makasi de plus en plus c'est-à-dire c'est que pouvoir toyebi te bozwango bino moko po pouvoir po président zwango il faut peuple congolais ezala epesa tozoloba to changer constitution alors faut peuple congolais ezala d'accord ya kochanger bo mutu akufela mwana ye dans le vide mutu akufela mwana ye dans le vide kaka bolandela te bozoyeba te et puis même actuellement ezocontinue kosalama tout le jour bato balelaka namoni garçon mo besusu mpe lobi na tiktok azotémoigner papa na ye aza so professeur babetaki bakote bango na ndako babeti papa na ye masasi ti bamema papa na ye na clinique papa aza ya kokufa bongo couple babeti mama tala lisu tala mama lisu tala papa kuna papa Fati te kapashula nga na baki épargne nga na makambo oyo po ata tolobi ata tobeleli kaka acte moko ezosalama babanda na kokanga bagénéral na bacolonel oyo babimisaka bamissile bapesaka bato baosa bacrime osololi fo basimba pande likolo il faut basimba likolo toyebaki kala crime ezalaki ya mbeli mutu aye kuluna ye abomi mutu akati mutu mais lelo kuluna ekomi ya minduki kuluna nyonso akomi na minduki bato babomai papa Frédéric Kofu tozela baprocès na bango tozozela baprocès na bango tala tozozela baprocès na bango omoni procès arebo tobi tokoloba na biso te bosala ndenge bomoni toaso na eloko oloba te mpo wana ekomi lokola singama tembele bona mposa toloba mpo bobenda bato ebele tokoloba lisu procès arebo te bozwa arebo bosala na ye oyo nyonso bolingi tokoloba te mais biso tozela kaka procès ya bato baboma papa Frédéric Kofu na procès ya beni ebo oyoki te ya beni kuta ezaka ekezongi te beni peze ekezongi aza très fort kokende kozonga na bango etali biso te biso toza peuple congolais tomoni nalobi po soki ezalaki kokende kozonga balingi bafilmele biso beni te balingi baapprendre biso te ke bakangi beni balingi batila biso video ya beni te ke beni azoloba ke ya un homme placé soki nini pouvoir placé soki ndenge nini bato yango bazali bapouvoir nde bayeba koprononce kapashula yango wana mpenza balingi batika moral na biso tikimia toyeba kaka beni akima mais boteli biso video ya beni mpo besa biso baexplike biso ke bokabeli beni babrazzaville bokabeli beni babrazzaville toyeba kapashula makila eza mai te eloko eleki makila na pouvoir na mokilo eza te makila eza mai te beni aya te toyeba kaka tanke makila mutu nde bima suka nango ezali bible ezoyebisa biso l'ouvrier mérite son salaire obomi na mbeli okokufa na mbeli obomaki na munduki okokufa na munduki ezala bana na nyonso bakuluna bazobomaka bato bazoyoka elenge ya mbongo nalobi moyibi oyo ayibi rebo tala ngai makambo ya rebo naolinga oloba te na na famille na ngai na bana na ngai naolinga na ngai oloba te moyibi azoloba badelomage ye
Mais si quoi, miiba ba boma papa Freddy Ekofo ba kene ba bijoux. Ba ko dédommager moi si à papa Freddy Ekofo. Ba ko dédommager. C'est ça. Ba zongisa ba bijoux ba to papa Freddy Ekofo. Et papa ba kene ba. Ba moyiba rebo. Aza ko exiger ba dédommager mais to mona ki ndinga yibaki. Sikoyo miyibi o ba yibaki papa Freddy. O ba boma papa Freddy Ekofo. Ba zona ba bijoux ba kenda. Ba ko zongisa ba bijoux. La vie à papa. Oh, il faut pas que ça va bijou. La vie à papa. Pour moi, il va beaucoup ta koufité. Azan vie. Oh, solo là quoi? Moi, il y a beaucoup koufité azan vie. Malgré ba bête qui. Bon, c'est quoi? Oh, papa Freddy Kenda. Ba bijou ba zo misa. C'est ça. Bon, mon dit bon, n'a pas ça pouvoir abattre. Makasi penza. Mwana penza. Papa, n'habite tout ça qu'à papa et pour un respect. Papa Patrick Mouyaya. Et on a babilo mususu. Na pesa bo pesa ngo pouvoir, bo pesa ngo impact. Et on a makambo fo bo pesa l'impact. Parce que bato baka o baboma papa Freddy Ekofo bazana na to yebiti na minute o bazato bazate po bana ba colonel na bango ba général na bango tendima bokota bobima kala bo banda ko kangela biso ba colonel na ba général oyo ba travailler na ba criminel bana tant que na mboka na biso ya na place ba teka ba missile te bo banda ko kangela biso ba colonel na ba général ba pesa ka ba missile o bazo ango wapi Si vous avez un peu de battre, vous avez un peu de battre, vous avez un peu de battre, oh solo là quoi? To bomana kapashula. Tozo bungisa bandeko. Bandeko bazo kufa. Na yebite. Bato bazo kufa dans les villes ka bomuta sali mabete mbabomie. Pone loko na yemoko. Et sili poké. Et bon neni mona maman ya wifi. Monite comme yo mobali na ya kache. Mobali papa mona na ye. Ba kende ko lukaliwa mona na bango bien. Mama pa na bien neti ye na bien na lobby maman ya Wilfried elle doit être maman, elle doit être une mère. Comme matin bala il y a ba TikTok est important tant que bondima ki bokunda déjà mwana bokundi mwana. Oh etikali maman tia mabolongo na se. Eza bongo mais kapashula tia mabolongo na se. Likambuso de esi bo resi on na makamba l'état te. Oh etikali prière tia mabolongo na se. Nazolo ba makile za maite. Makile za makila. Makile za maite kapashula. Mama Wilfried atikali abimana ina distraction ko matana ba live. Atia mabolongo na se solution ya suka iza panzambe. Amen. Et ana batu pene ba koma limiter ba suka ba vanda tali likolo tali na se na kata dossier on nana côté le malikolo na nga. Mais il y a un Dieu. Oh après ça ka solution. Oh nzambe ba ka difficile. Maman comment on a pas cité? Oh mobali, oh copain, oh nani. Bon ça kana pina oboma neti mobali na epi asiso azana oketiste te. Abomi na facilité ta abomi po zwanini. Bato baboma na facilité za ba oketiste bénéfice neza mbongo. Ce qui mettre mieux azana ana oketiste te akoboma mosi na epo na intérêt ni. Pour l'intérêt ni ba mati ba pete kuna na jido. Hein kapashula. Il paraît-il qu'il y avait pas ça mabé. Pas ça mabé côté ni. Autopsie bo salité. Soko zaki na souci yo yeba no likama mwana o ngoti ka ba kundete ba sali autopsie za fin. Mundela ko sarate. Raphaël Tchouka ba sali autopsie bima ke ba kamande ba bomai. On n'a ko zela boza na patience. Bon, ce qui peut finir c'est compliqué. Ba kundi mwana justice ça sur les apanzambe maman. Nzambe moi Comment mata na ba life to yo lo bana makamusu e permettre lo bater tant que maman. C'est ça. Bato na ba live na eza ba songo na intérêt ba base na bango aza na live na ba tapoter ba bonner ba mata mais yo maman za douleur na yo peut-être yo mande ba soutenir yo physiquement mais ba pas intérêt live na bango yo vanda mama ya Wilfried vanda yebisa nzamba la kisoni diwa mama nao to na bato msu to perdre na vie to senga nzamba la kisabiso ta na bandoto to mona pe na bandoto ebele to mona pe na bandoto orientation pe na ndoto
ke boye ezaki boye banda boye esuki boye pona yo ta mosusu basombeli liwa ta mosusu esali boye ezala mama po se défouler neti na biso bangala po se défouler bien soko omoni ke olongo noki chrétienité kende na toilette mama kende na toilette tikala mutaka kokata bapoali te tikala bongo kanda po donc saka bongo kolongola ta poala njoto te bana baye mokristo mokristo otinda muta saka te moi je suis chrétienne. Moi, je suis chrétienne, mais je suis sûr que quand je suis chrétienne, je suis chrétienne. Et ça va tout ça. Ça va tout ça dans la mais dans PC ka ba 2 points. Na pas ça matin live. Na profiter na kuta ki na toilette. Kabashura. On te veille. Sombo, non ta loka. Moi na matanga te producteur à Londres pour faki. Non, ceux qui va ta sonne oya yebaki ceux qui malade ya pakango na monika mettre en tchétché ba maman na monika même qu'on a focus bien na musala mes condoléances na fali poupa na orchestre na mobimba mais qu'on a na monika kende tchoki na vraiment concentré na kende na biloko te ko ide to sola kiti na kende na teki biloko ifayo ngabe omo asko ni na zongi omoni nazo simba mais boke matanga ya na biso personnel Alvarito bokete ba wari baki matanga na zena repos est-ce bakundi déjà boyebi pe bakundi lelo ti bakundi lelo na monde bakundi lelo si je me trompe pas babi paka motema makasi na mona ka ya na zolo ba okangele motema tina suka mais kapashula omoni nga nalobaka nalobango na bémission na tout moment mutu so asaeli yo bolamu surtout so kute na moto asungaka yo eke akenda kohumilier yo nango te il faut ko protéger malgré mabe na ye elobi te ke so yo osunganga kapashula se koa parfaite osungaka ngai mais oza mpe na badefo mosusu elo mo bosali mpe boyesepesanga te malgré aide na yo na droit supporter badefo na yo mais kapashula un moment donné tozwaka bato mokito komisa bango baparfait to komisa bango baangelu te biso tomona nde fale asunga alvarito mpe ya son ame asengaka nga namonaki video ya mwasi na ye na turquie ndenge azolela ke basungaki ye te orchestre esungaki ye te fale esungaki ye te mais c'est du mensonge alvarito asenga azonga orchestre bakanda boyaki na yabi te donc osokenda na yo mabeleke ebele osokendaki na yo mais nasunga yo mpaka bimisa pake basunga alvarito na maladi alobaka yango na bémission kapashula mais tellement lelo mpe tona baeglise oyo ekoma olinga buzz eye efuti yo mbongo okende osala témoignage moko boye mpo na avantage ya église oke mposali nini oke otumbi moto moko basungaki ntango église ezalaki te paka tumba avant témoignage wana comprendre ok après so témoignage ane ebeti sungonga soki oyebisaka no mpaka mpe avanda atali ke ozalaki na maladi ya makasi nasungaka o apres yo apres okebimisa nsu ndoki ata bino moko tozala no mpe baréaliste ti bino bozwa bamusicien bolinga bokomisa bango na motema nde nini kasalaki eloko moko boye malamu apres yo ignora yango eloko nalobaka bolamu mabe eza chantage moto apesaki yo na gauche na droite azongisi akabelaki olipa lobekomi aye nakabelaki elipa nakabelaki mais soki tomoni ntango fale asungaki alvarito parce que ezalaki en pleine répétition alvarito ye osenga pardon et tout ndenge ezalaka kaka maladi esunganga parce que alvarito tiaki esala témoignage na église ya paster mano edodi santé ezongaki ye moke par rapport ya ndenge akenda kosenga aide epa fali bavideo ezali bolinga moto eza motema na nde nini mwana animateur okomona ezana kabuya bakabuya namonaka baémission ebele parce que na banda osala te garçon oyo fale amema na poto oyo komona ezaka nani ya nzoto mike pembe kasangidi namona mwasi na ye aleka na émission pa mige mpo alobake bafutaka kasangidi te mais je suis désolé kasangidi bakanga ye ya loboko ya koluka kasangidi mpo akende poto baluka ye ya koluka mais je te jure kasangidi baluka ye ya koluka mpo fale ameme poto
Kabuya kutu kolobate bo bibi de etana ye ba voyage de so ba luka ka rechercher Kasangidi alinga kufa ba luka ya ko luka po ba zoeba meme poto mais yo moi ça Kasangidi va bibi ba fia poto ba problème belé surtout et puis ba show bo ça eza moi ça Kabuya moi ça Kasangidi na moi bien de poser ba problème on leki o fa na TV yo zaki na poto bengi ça Kasangidi te ba meme yo Kasangidi mais on va na poto pour ba ke fala futa Kasangidi te et là ni ça bino bongo ça ba plateau bo kenda kande orientaka bino bo loba bongo to eza ba journaliste ne ba orientaka bino ke fo loba boye mais fali pe aza pe mututi aza pe mutu kapashula na wali pati fali pe bakangi kuna dans justice pe travail et puis je défendre naza ko fiancé il y a na maman na faute moi tu fallait un problème sérieux de fait que ba ko babenga ka petit fali donc fallait un problème sérieux na vie na ye Pat batira qui peut faire expliquer que ko le kaboé ko le kaboé azo taper munoko non na mo mutute nazo tembo na ngopo plaque mais bimité abe ta yemo ba autant na justice ce ko ditora sur nini oza soldat te oza magistrat te mais petit falo zo taper munoko omoni et na babilo comme susu moi je pense que moi si na ifa edaka ina makambe belé biso basi to na ba rôle belé ne mi bali bazana ba rôle belé na ba vie na biso basi pe to na ba rôle belé et ça bon exactement OK biso basi pe to na ba rôle belé tout ça na ba rôle belé exemple exemple ne dit pas ça John da yeboyi ya roza chemise ala to na ndenge na ye mais so nga na tant que moi si na yebi ke chemise o bazate nango boye te papa funa bongisa kolo ezaka boye te kolo basala yango boye maboko oyo bakanga yango boye te fonga bana eza bongo bongo soki mutuka eza ya mobali yo oza na droit contrôle yango te papa mutuka nobima yango eza ya poussière makasi mpo ni obenge bana basokola te si papa pine na moni eza ya kolala oza na droit eza ya bino mbale te papa papier tie justice auditora bakangi yo papa oza soldat te oza magistrat te bakokangela yo bakangela yango makasi toza na droit kapashu yanga na uti stioki na yebiso yo na beteli yo te bakangaki yo ton show asali ngai tika boye ton show abeti nga 12 na Istanbul yosaka te babiloko yo yaki tour wana deuxième tour otambola yo moko ezaka bongo ngai nazaka na ba abe anglais na yebi te naza na abe kaka bo you speak French abe mboka nyonso tonton Chole na bai na kofunda yo epa kapashula asali yo boye ndenye pe makambo ebele kasi te etalinga te kapashula makambo ebele tonton Chole etalinga te ezaka bongo mwasi na ye ayoki nga mawa ju fashion abi bokosundola mutu boye te bokoki kosundola mutu boye te babetinga 12 yene Charlie Chalamama eza bongo ekopi atongo na lamuki pe boye kembisio siko te eza kokembisa te eza kopesa nga pasi na moyo yango eza bongo siko oyebi banzela to yebite oui na mati ba grand bazar nga moko na te ba atara nga moko na konta na zo biba nga bi oui na kokende nga moko pona sebino ke o eza mbali boso te ba aider yo kasi yo côté ton chaud oui ba aider balingi yo ba aider au côté ba sala bongo te ngo ba no fa kana ndako ba ka ozwa yo mais si kotala ko motanga ba place ba aider yo yeba oui merci bala si bo ndokene yo moko yo autre chose na pesi bio bambote na ba na kofunda bio pa kapasho mais na pesi ye Charlie na pesi yo mbote ton chaud na pesi yo mbote motema maju fashion en tout cas na sepelimania donc non kaka molo merci pour notre retour. Nous avons bien. Tout le monde qui annonce mort, il y a pasteur Mike Alambai, Sèvres le 30 et tout. Batu ba comme busaka serra na ba imbanika na babi abalata ye boena boe biso to biso bazo kangisa da ba photo donc communauté comme ko ponela batu basi na mibali côté pour Sœur Sandra Tché baga fiançailles apostat qui paraît-il mais Sœur Sandra ifaka pe manano mabe ma pa uti na bambiska da makasi ils ont rappelé. De moi, Moussala, madame. Et c'est ça confirmé. Babi vidéo, les aki en pakana, les aki a dit pas ça. Bon, nous, comment on a dit, bali ma passa.
Il y a coca dans ma casse bon. Bato ba nyo ko magaza ba songi ya réseaux sociaux. Na yebi mbali nanga na yebi ya oyanga te. Bato ba nyo ko magaza o baluka ko yeba kaka, baluka ka ko yeba. Pourquoi on peut pas passer ma vidéo les gens qui passe ça passe terre. Bon, au moni Kapashu la divorce c'est le mot malamu te. Mabe makasi tout so bana bazala kati. Na kanga lo mo bo Yvette Kalomba loba akosouhaita ka jamais même na pire ennemi na ye. Aza na divorce. Divorce c'est loko moko loba ka lelo peut-être na ba milliers na biso lelo nde mokilango ekomi bato ba komi kozwa divorce nyonso normal ba komi ko légèreté et tout nde to komo loba kembo keza ko évoluer komi ko évoluer tina ba na manière à divorce. Divorce c'est le mot malamu te. Il faut kozwa temps. Et surtout bango bazana ba image mususu biso to yebeli bango. To yebi bango image o ba ke ba mikabe pa nzambe. Ba posa njoto boteno mupandi bala ka pour la posa njoto bongo welo bala poani libala yena pa na lipasa e uti ko kabola la Kapashula pour yo fallait réparer oui mais Kapashula mais faut y ba suso c'est remarié na nani c'est ça peut-être zo kende suko kuta su na moto za tam su pli ko koleka ona il faut qu'on soit temps et conscientiser que personne n'a aucun délit sous, personne n'a aucun cocota. Est-ce que Kapashula? Si. Et ça facilité. Divorce c'est le comment ils facilité au moins que besoin on a légèreté. Mais ce que je peux na que c'est le comment vous souhaitez cater na divorcer pour na se retrouver sous femme seule. Il faut attendre qu'on conscientiser vraiment vie na yo oyebakete cette fois-ci né naza ko s'engager boy et ça pour la vie. Alors il faut passer ce temps, il faut attendre nango qu'on a nos précédés. Parce que ce tout le monde passé Mike avant de combien de temps? Et belé. Passé Mike avant de 5 ans. Oui, 6. 5 ans, 6 ans sans mariage. Mais le leçon quand nga c'est remarqué c'est normal parce que ça peut monter facilement parce que Moïse quand est osé là. Parce que Moïse quand est osé là. T'es ça de Kamba tant auto divorcé. Bato ba ozo tant ça bato ba divorcé. Il était ça combien d'un level musus Kapashula. La chair est faible. On a eu à bala. Kapashula asa musala oyo esinga faza na mutu pembeni. Bati ko ça be ko en privé. Oui, bati ko ça le ko en privé. N'a pas ça John a bi yena tchele na ye. Ya di na fi atalo. Je t'emballe les clubs. Na ebisio. Obi ke na film ko na TikTok, na ebite so mona ye. Azora son na binu na pasta, ayimita yango. Asala ba vie. Na ese pasta to mona ye. Na so mona ye. Osona ye. Na ese ke no. Asala kango akanga maloba pasta. Batu ba ko tu no vraiment pasta job. Po zape ka mukie. Na pembe ka. Na yebisi yo asa na biso modena staka na komo na pasta ta pasta na komo ta de yi. Na se kaka ya kosaka na te. Teba ba nota genga ma kapash bo mona ite pasta ta le kina yo bona ese ke. Surtout na likambo chelele. Na kisi fasida. Pasta bibi kwa simba $8,000. Akoma wa ye conseiller quartier Mobimba. Échanger opinion. Mais alors la kamaliba la bien. On a l'idée pour la tindiko question pour toi qui est sur le site. Oui, tindika. Na matière non oyo ya libala. On a yo ba simba libala. Ezaka couple to famille pe bazala na part na bango na kati. Couple simba libala. OK. Couple non de simba libala. Oyi po ni famille bazana na kati te. Pour famille baboma kaka. Baboma kaka sunde. Kapashula. Famille et ça n'a pas la responsabilité tam sous 20%. Nande 80 bidombale. Surtout dans ninga mukila lelo. OK. Et ça parmi biloko na yebisa OK. Tant na lobaka c'est mec qui a des connotés.
Ok. Eza na part à mobali, eza na part à mwasi. Ok. Parce que ceux qui ne l'ont pas triché par paradis, ceux qui n'ont même pas comment ou pas yananga yo fundanga te. Ok. À gérer. À gérer. Il y a bien on peut s'appeler qu'un conseil. Si ko kota pa paradis peut pas mimi pe likango pe kota famille na ye ba pe ko funda te moi pesa na bi ke bana 20% ya responsabilité. OK. 80% za biso moko. Yango moi na ba vie de couple belé au moins dozana soko soani na mpaka. Comment no pas to ke ko funda pa ya na ye. Ba côté là. Ata côté les to ça sembla ma aloba réseau eza kaka. OK. Réseau eza nini nga siko to ko sa nini ye moko ne muta sala bongo. OK. Au solo li peni. Yango na biso 80% za biso mi balé. To ko boma na biso mi balé to ko bongisa biso mi balé. Au solo li. Et surtout le pourquoi on peut ça ka famille 20%. Yo ke ko lela. Et comme si ja mon keri. Au solo li. On se comprend pas chula. Ba si j'ai dit semaine. Eh bandit de yakuna te. Mimi oyo kite. Bijou oyo kite. Yaya. Ba ko benga même na muto tamso sa ne makambo ya te ba kotise kaka. Yango nga na pesa ka famille 20%. OK. 80 ya binomba. 80 eza nga moko na mobile na ngai. O solo li. So to bebani na kotalise ka moni loko sala eza mabe. Retomber na to ko beba to oh. Na biso déjà couple so na déjà couple ba hypocrite. Ko so ne bimela na ba comportement. O sa ke lo mo benga sepela kite. On se comprendre. Et surtout ba personne bi ba ba zoela biso. Wapi na ba ka 12. Oh, neti ba zoela na plateau bo capage. O talika bo nga capage. O mateli paka mo ba pete. Nga ko te lo ka capage dia na yebisa o. Ki capage ne suka ka ana ville. Tika boy. Qui capable de souka ka ana ville et pas paraté comme kate otuli oko changer oko mina 3 papa 4 papa 5 papa 6 papa 7 papa bala ba kono comme ko zanga explicateur peut on prend to commencer ti boy maman papa oko ba ba nini encore bana on peut pas timba kaka shula oko mina 10 bana bakomi kotuta to koma 10 boendeni punto ya papa na ye okoma yisa papa bana nini ote okomi kokosa ya bampaka makambo o bampaka ye kutu papa bina zaki mubulu yo papa bina zaki boya na boya ki ye yango ta na ke na kutena o pe ozoko kwa koyebisa bana teke nazaki très mal poli yango bampaka babanda kotika nga ata na boti na mpaka paka moyo bana nga ezata tiki nga po nini ki importe c'est que non ebiso réalité kapashula. Oh solo. Kapashula tika ki kapashino awa. Et pas mpakola Cynthia. Ya normal. Li tatu non li personnel lo ben pakelo te itali ete. Yo taka mwasi nanga ne ba loba Bible loba femme soyez soumise à son mari et puis mobile aussi to bakisa biso mo pe na Bible. L'homme aussi soyez soumis à ta femme. Biso mo pe to bakisa. Ka biso te to zala ka na Bible bango mibali bazala te. Pesa no weekend nzambe pe loko beta biso. Baki. Ataka biso ka soumise. Bango mibali bacha ba onte poani. Po ngaba ba no fuka misabango. Bongo yokati ba o ba fuka misabango bazate. Ba bazali ka. Na Bible kuteza na onte me o ba fuka misabango bazate. To comme la suka amanya. Salutation mususu poto ka bwana. OK, non pas qui j'appelle. En tout cas, nalingi bino mingi. Tolingi bino mingi. Toi, moi, eza moi dépense ma casse. Ma casse. Glad mira molenga motema ya papa Serge Lema. Topeso bambo te place aux alliés. Maman Jenny mongai belle sans maquillage les poumons de maman Hélène nit. Nazo benga bien na privé, nazo yebisa bino makambo eza. Maman Jenny mongai makambo eza mama. Moi eza moi et dépense. Maman Jenny, maman Hélène nit tout. Makambo eza maman Eliane. Maman na soutien. Na benga ina tout na soka zoya. Soka zoya na bombe les places. Na bombe les places. Maman Eliane makambo eza maman. Nazo luko na privé maman. Nani susu. Moi eza moi dépense anniversaire le ketchou. Les 25.
bayibi chaîne mazaka ko fêter. Ouais, bayibi chaîne Congo Liziba. Après c'est mot de passe. Ka ba cameraman kandi ba sala ba jeti. Ngate. Ba céder mot de passe. Ouais, c'est ngate. Ba beti ndika mais anniversaire ezaka auto tu une invitation. Les versets de ils appellent moins dépenses. Ouais. Donc na pesi mbote MPK style Marina Poka, des gros bisous à toi. Malika Mania t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Biloko ye robe na lati ya Sandro, ils sont vraiment disponible mais na couleur mauve. OK. Ils sont disponible. Biloko ils penza en tout cas biloko ils a. Biloko ils a. So na zui na récupérer live na TikTok to kutani kuna. Toi na choisi. Bakangi oza eloko. To mi sur live kuna. T'es pas c'est comme il bonde là et comme on est to bonde là. C'est comme il bonde comme on est to bonde là. To tika mtu makasi, so bakati kaka. To na shote kapasho po niko saba tu bongo. Neti nga wona sai ni bakatanga. Na kamwe. Yo sai ni bakato. Na kamwe. Kapasho la. Zairo Congo. Kala kapasho makasi ezate tolingi bino mingi en tout cas nzamba dola pambola bino abombela biso bino rendez-vous ezaka moi oyo ba charge leke belé. Bye. Capage TV. Capage TV.